Ouais, Shalom, nous sommes dans notre émission sur le mariage. Vous avez beaucoup appelé. J'ai reçu des emails et nous allons continuer sur le mariage. Je sais que ici en Europe et partout dans le monde, il se passe vraiment de sérieux problèmes par rapport au mariage parce que nous n'avons pas des enseignants, nous n'avons pas de vrais enseignants, de vrais pasteurs, de vrais docteurs. Nous avons que de faiseurs de miracles. Ici, je prends une correspondance que je vais lire ici, là. C'est une maman qui m'a posé cette question. C'est maman Marie Agnès Mitungu, épouse Migonzi. Bonjour, pasteur. Breaking news, aussi au sujet à cantine scolaire en France. L'autre fois, je n'ai pas bien visionné parce que tout ça qui kota la nabana, mais là, mes enfants dorment. Nathalie Yango bien, Oyebi, ils allaient faute, il y a pasteur. Alors oui, je m'explique pourquoi le pasteur congolais bénisse le mariage ya batu, ou baleki na état civil de marier, ezali mabe bazali ko favoriser fraude parce que ceux qui ont leki na l'état c'est-à-dire au déclaré pe mobilité, donc bobalani mais moi si atikali kaka femme seule. Eza kaka constat na sali par rapport ya émission pe lolenge ya ba mariage ekomi koleka awa na Paris. Merci. Maman Moutakoumi. Donc, à rejoindre nga, a dit que ba mariage mingi zo simbate, ba pasteur, bazo pour la vérité et puis bazo prêcher bâtiment bien. En réalité, mariage, quand est-ce qu'il y a mariage, l'église ne marie pas. D'ailleurs, dans la Bible, le mariage, c'est le parent qui marie leur fille. Le deux familles, c'est-à-dire famille mobile et famille moisi, bah, déclarer libal, moyena mbongo, moyena mwasanga, moyena coutume. Alors, c'est ça l'église, c'est-à-dire, l'église, ils ont représenté famille. Mais pourquoi, dans le 21e siècle, le mariage, il y a civil, est très important. Alors, ceux qui le l'ont, vous balayez la famille, et que, l'église n'est pas les civils, mais vous êtes dans l'état vous vivre dans le village, vous vivre dans la ville urbaine, n'importe où, les alliés, erreur makasi, et gros, mais ma vie, on sous. Au gros, le bâté que au sambe là, vous vivre dans la fraude, nous avons eu. Le besoin d'être belé, bah, au sambe là, bah, nous sommes pas pasteur, bah, oui, bah, pasteur, bah, au téya, bah, au la miracle, mais au vieux à l'état, au vieux à l'état, aux yeux à l'état, bah, ça divorcé. Bible dit, c'est que la terre déclare, c'est ce que le ciel déclare. Ce qui est dans moi, c'est un mobile non? Donc, là, tout ça, na poto, Tony, vous gagnez plus, poto gagner plus, yo, moi, si. Donc, moi, là, dossier, na bien que tu balana, limisanda kuna yo, yo na bana boza kuna, ngapi na zwindaku, na za kuna ndaku na ngato tie locataire, na bandoya na ndaku. Déjà, au CD, vous continuez pas moi, si. Au sali, likambo, et ça, au asala qui est pas Jacob. Likolo ya biloko kolia ateki droit de messe. Yango nini lelo ba pasteur ebele, mibali ebele, bateki ba droit de messe na bango likolo ya vie sociale. Alors, tango mwasi déjà yeki yo vanda le pamé. Ndako wana eza yi, opesi autorité, ana droit bengana. Alors, Bible les ça dit so awa, toujours ba sur Proverbe 18 22 balobi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est-à-dire, la Bible est autant balobi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et Nikoloba, renverser au contraire, celui qui trouve une mauvaise femme trouve le malheur. Parce que s'il y a une femme qui porte bonheur, il y a aussi une femme qui portera malheur. Alors, la vie na yo, il faut nous la vie na yo. Beaucoup de gens moi sont apporter ya bonheur na yo. En réalité, mobali azana na bonheur. Mutawela ke bonheur eza mwasi. Mais basi mingi Satan koti na kati na bango, Jezabel a koti na kati na bango, basi wana lelo, ba esprit ya Jezabel baso pona ko détruire batu. Oyebi soza mutu makasi. Ngala pesa na conseil. Soko ngo bala.
Une femme, c'est pour toute une vie. Moi, si papa la réalité pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant toute une vie. Il y a un moment où il va appeler ça période de fiançailles. Période de fiançailles, il y a tala moi soana, tala bizale nae, tala bien, soki yende, boko kengene tina boko. Ti boko bako so vous avez. Alors, sokoza mutu makasi. Sokoza mutu oyo, oza la révélation te, surtout soko bala, moi si andumba, c'est-à-dire moi si andumba zana, moi si oyo, na vie nae, na ville au Bozali, abima déjà na 4-5 mibali. Donc, à se prostituer. Et mobali ya solo, mobali azo se respecter, avant bala moi si, une fois ta la histoire ya moi si wana. Aouti na famille nini, akoli ndenge nini, atanga wapi, abanda vie ya bolimona nani, esuka ndenge nini, boye na boye. Alors, mibali nyonso, oyo babala mwasi awutaka na ndaba songolo na ville wana, obanda na ville na bino, mais mwasi ozoli mobala, azali déjà makambo à 4-5 personnes oyo, babima na ba feti, baza pe na ba photo na ba vidéo, et simbate, yoye, oya un an, oya yuma, de oza mendre, 3, on se compliquer vie na mobile. Est-ce que vous dites que mabala ya Kinshasa ekufa kati? Kuno tunabiso sama mwana imba mabala ya Kinshasa ekufa kati. Eza solo. Mabala ya Kinshasa ekufa kati. Biso na lemba tokoni na 3 adresses. Kombwe 22, 21 plutôt, Kisapu na Kamucha. Après namole na komukolo na utaye nikini na yovana na ukozizi. Na yovana na Kisapu en face ya Hotel Radi. Na obeta masolo nga wana naza jeune. Naza je crois 18 ans 19 ans. 17 ans je crois. Na bani boye, obi na baki tozala ba système obimi na lupango vai na balabala. Bo tinel yali oyo pa na biso toteka lupango wana tinel Hotel Radi. Mwasi azokende wenze. Wenza matete donc pouvoir katisa Kisapu akatisi agleke pa ba vieux Johnny Mokelo akekuna akatisi akinzela batete wana. Na kulo asiko bakuta na mobali ne yakala. Mobali na yakala bakabwana bien. Baswana te. Bayambani kuma yapi mobali abina ke nangola na ye boina buboni yo na pala boina bona. Mobali ne tukabwana si. Bo to okuta na se hotel ta ngoyo. Una na bala zo se ya bilongwa mobali wana yena simananga. Yo na otikote tokei. Mwana azotala ba. Mwasi wana, mwasi ya libala. Azo témoigner ka bala. Mo biso banango bagene hotel. Et na na bamba ka place wana babina ki a pris 3 heures. Na moni mwasi wana ki wenze, na moni pe ndenga zoni. Mobali na yo akoyeba te ke mwasi wana na nzela asalaki scale hotel yani. Ayebi na omoleka kite et puis à servir ye bien. C'est-à-dire la nostalgie ya libala kala. Libala ya Kinshasa ekufa te. Alors yo sikoyo soko bala mwasi aza ndumba so za la nerf solide oko craquer oko péter et ko betso la nerf okoma soko inspecteur Colombo ya mwasi na yo okoma inspecteur Colombo oba no tuna ye so atanga la classe asolo ya bina nani aliaki na nani na église asolo ya nani aliaki na nani atala ba nani faute na yo moko ko buzoba na yo moko osali enquête te ozo ba libala en réalité la vie toza na 3 sortes de base basi ya mabala bazali basi ya plaisir bazali basi ya ndumba bazali. Alors mwasi ya ndumba ye wana nde mwasi ya porte bonheur et porte malheur soko okutana mwasi ya ndenge wana vi na yo mobimba obandolela bakoseka yo bakotiola yo okoma sujet ya litio eso obi eza na mibali mosusu so abali mwasi ya zoba mwasi ya ndumba na communauté bakoseka po okomamona motalani ndeni pasta autant la classe mon moi c'est et c'est la classe à son là nana au comme ça inspecteur Colombo ya moi sinayo au moment na butu ba ngaba lali yo ko yiba portable moi c'est comment checker au côté na Facebook moi c'est comment checker makambo mo na bono ko piquer crise pour ami parce que yo moko oyebi mutu yo balabité en réalité bible zo sabiso moi si na vie na mobimba azana eloko mosusu te azali kaka kosala plaisir na mobali na ye
nzambe akela mobali mpona mwasi te, mais nzambe akela mwasi mpona mobali. En réalité basi basala bango mpona kopesa mobali plaisir. Si on a otuna bamama bolandanga, est ce que ya solo opesaka papa plaisir? Tanga na Genèse 3:16 mokola liboso tribunal ya liboso esalama na Eden. Nzambe azwi nyoka Satan tie wana, azwi Adam tie wana, azwi Eva tie wana. Atuni Adam, yo tshaki mbuko tshaki mapwani, yoka Adam. Esi banda kala tovana na yo vie nanga, vie nzambe, vie nzambe, vie nzanzosi. Esi petit na oma Adam, beli Adam, bila Adam, vraiment, asa Adam mbuma, asa désobéissa. Vie moi so tshaki pebe nanga. Parce que moi si aza filet, moi si aza piège, moi si aza nyonso. Prochainement, on parlait d'une aussi rôle à Dalida. Nénéli Dalida, dans onction zanango, Samson a un oin de Dieu, et par la mélata, ma bimisi Samson secret. Moi si, Ahana, don la katinaï. Ou ya Nzambe, ou ya Satan. En réalité, moi si nous sommes au la katinaï, ou ya Nzambe, ou ya Satan. Alors, si on écoute moi si, ou ya servante à Satan. Adam, moi, na Satan, vino au sa, au bois qui. Au bois qui. Alors, Nzambe a tuni Adam a fundi mwasi. Mwasi a tuni pono liagi a fundi nyoka. Nzambe a nakeli nyoka mabe. Alors, bi postérité a mwasi nyata wa moye so bota magi na nzoto mwasi po nyata postérité ya Satana nyata e. Ayesi mwasi okozwa ba douleur po bota, mais regarde na yo et vous allez tourner vers ton mari, il dominera sur toi. Nzambe azolo ba on a jardin d'Éden, azolo sa Ève. Ève est la mère, il y a vie. Ève est la vie. La femme, c'est elle qui donne la vie parce que mon père, il est mort à Bogobota. Mon père, il est mort à face à moi aussi. Alors, nous avons dit, Ève, désir na yo, ils allons porter sur ton mari. C'est-à-dire que vie na yo mobimba. Faut séper là. Faut séper ça, mobile na yo. Et Nzambe a dit ça, mobile, a dit, aime ton mari, aime ta femme. Ephésiens 5, Banana 22, 23, 24. Alors, bien aimé, ils ont mawami, soko bala mwasi, oyo, babengi elari, balabala, ou balabala. C'est-à-dire, so bali balabala, les amis, c'est là où mwasi nous sommes, mon bali nous sommes, batubele baleka. Et ça, très important, vous bala mwasi, au solo la naïe, au goye ba histoire naïe. Soki, olingi mwasi wana mingi, est-ce que peut-être à soi qui m'a chance à vous dire à 4-5 personnes à Villouana. Prépare-toi les réseaux bala et boum ma ville wana boke ville musubo ki banda histoire na ville mususu. Pour empêcher moi sinayo akuta lokola moi si oyo na nzela ya kokende na wenza matete akuta ina mobile ina kala bakene hotel et pourtant moi swana alaki na esprit ya kindumba te. Moi swana alaki mobulu sute mais souvenir ya mobile bakabwana kala etindi akini kosa mobile. Alors lelo pe mwana ezo salama na babali oyo babala basi oyo babimaki bana mibali ebele basi wana so bakutana mibali na bango kala oyo noli te bakosala plaisir ya mibali wana. Alors yo oyoka yango ekofaire travailler banere. C'est-à-dire celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il faut nous cause moi si par rapport ya Nzambe moi si abanga mobali moi si oyo abanga Nzambe moi si oyo alingaka Nzambe basi abongo za rare pour mokutana ba lelo bato bazosambela bazobongwama te faute eza bapasteur bazobalisa bana ya bato bazotindika bango te bakende mobala na mairie ese oyebike so mobalami te na mairie mobali soko akufi yo okoti kozwa héritage na ye te meme mbongo ne na banke te parce que boza ba girlfriend boza bami boza bacopain boza marie te or so bobalami na l'état ezopesa ye mwasi protection ya kohérité même kozwa mbongo na ye so mobali akufi mobali moko akufaki na Angleterre atiki 25 000 livres na compte mais comme babalanaki officiellement te balobi boye bana wana baza na mwana moke azalaki na 10 ans parce la bana ti bakokisa 18 ans nde bakoki kozwa bana mbongo wana so mwasi wana mwana kota na héritage ya mobali neza te po babalanaki te nalingi te likambo bongo ekwela yo kende kobalana na mobali na yo ahonore yo ekozala mpona bien na bino. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une mauvaise femme trouve le malheur. Nzambe na ngaba tla bino.